l'église moko malongwa akenda ko sala pe église na ye na kuta na ye bakota terminer ce qu'on à 19h yo to mona ngate ngam na mona ki to na moni na bi pasteur bonsoir abalu katalinga oh frère Blaise boni abina mais yo ça poison direct ka boende na lo tout le monde bimi na ordinateur bazo la kisa ba normali ils en a kazi abi pourquoi ba bisinga ma poison na kanana ai bu sala nga ba simbi pa tali surtout ba tali ba moni nzoto na ngeza ya kabona deux koto makile zoto mo normal koto moko makile ta mo normalité ya poison na bi na checking ana na nzoto pour la confirmation to ba tali ba bi bon ba fait oyo ezaka mingi so imutanga na poison oh là là nazongi na ngapenda ko na vandi si bana ngana yesi bango abinde na zabwe na zana poison so nzamba oseka na kufa c'est kufa na bazala musala musuna sala ate ka théâtre ne aller sa bana natangi sa bana wana na olesa ba famille pauvre total est-ce que tu se retrouver na kingasa ni na kati ngasa na suka mweto bima lisusu ti prince ezate to bi bon tolala na biso atana ebembe tolekaki wana comme ça na tongo tokende kolala tolali na ebembe wana ba 3 heures mbule bandi bato fo bakima siko na kati ya bandako biso pe tolandika mouvement bato bakima na kati ya ndako biso tokoti kaka tomeka kolala ka moke boye ba 4 heures balamusi bolamuka nini o chaînette or eblungia yo landaki nani onga landaki mutu boye yo landaki nani ekomi na tour na biso bino landaki nani biso to bana oluka ebembe et acteur soma kufa to monitor on to bito la kaka ba bien c'est que bino ba bibi ba contrôler biso mbon chaînette ezate papa babandi ko beta biso balongo biso bilamba to tika mutaka parce que ngai président ya groupe na acteur na nga mobali na bana basi vous moi ça za na règle té mais ba tchemi sapi moi ça régler sur place ba oluka ka chaînette on est devant la caméra devant la non les alités na un témoignage vrai Dieu me voit la mi baleza ka neba na nga na sa musala ba wanga na nga so bango nyonso ba masebe na master mo ba za randimi na moi boy nani c'est ce boza er mo place a mela mona oh père na biso beza mais soyez une émission boya lo bien wanga et puis bon ba wanga na ngai 6 mois ngabe dans le 6 mois donc les arrêts qui poison abstinence ezui te bonga na kipa ibona mambo ate santé zaki non bien te ndakuno sai mambo na te okipe mambo ondeni ezaka soke ye douche kaka savon eza bon les anzela c'est la savon nga buka na te na yebisa ka pe fiancé na nga ba ola ka ba ke na ke de pa ya koluka basa ndumba banini donc poison savon no papa est-ce que soit qui moi cité kuna yo bino soit quitté soit tu nous bon non ça ndeni yo expliquer ni je vais expliquer merni savon ah bien mais rappelle vrai savon quoi. Beaucoup de sales histoires, car les mogos ont la dalle dessous. En manque de car je roule un joint de bulle. Poto gère pas sa bouche tant il est sous. Descends de que font mes tous benda. Dolbendo, gère les vaches à Brenda. Dolbendo, opère en 4 pépins. Le pépon, les cartouches s'emballent ce soir. C'est le festin. Mentalité à la frappe. Déchirer le cœur ne peut plus. Libérer mes frères au placard. J'aime trop la caille qui ne peut pas se ranger. Pour les frérots toujours impliqués. C'est plus le sang tout court, c'est le sang de la veine. Sous sa coche gogo, lunettes Versace. Des histoires de quartier ça fait ralentir. Des drames, des larmes, des douleurs. Et quand tous les feux sont verts, ils sont prêts à tout même toucher ton âme. Ils ont oublié de vie si tu veux que je leur donne ma confiance. Pour compenser mes prises de risque, c'est des doigts. Skipper s'est fait péter, la loi de la rue respecte la loi. Alléluia, alléluia. 5 mai du mois qui sera le prochain du mois. C'est vraiment baby good qui t'a alcancé la couleur du salaire. Des larmes, des douleurs. J'ai dit des douleurs.
j'espère qu'ils aiment. Belé beaucoup de l'émission de partout n'a pas suivi nos mots. Mbote, balamia c'est chez Biso TV. Oui, mais là mon émission a bien réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Mesdames et messieurs, salut. Je vous aime beaucoup, merci. Oh là là. Bonjour, bonsoir. Ah, vous avez compris, hein? C'est déjà le début de cette grande magazine à caractère socioculturel. Témoignage. Qui va témoigner pour aujourd'hui? Eh bien, c'est la chaîne du moment, la chaîne qui fait parler, la chaîne qui fait tourner la tête chez Biso Télévision. Oh là là! Eh bien, à la présentation, c'est Olidor Pecops. Olivia Pecops, son bis aquarium pour les intimes. On a bateau bazara harmonie, c'est moi, j'ai bon, anti-stress. Et bien, le bien, c'est bel et bon moi. Olivia Pecops Nandimi. Nandimi n'y a pas de donc voilà. Tu bandit pour aujourd'hui, Boebi. Toi, la matanga. Ça ne veut pas dire parce que nous sommes vêtus en rouge ou dans des couleurs frappantes que tu as mawate en déco. Tu as penza na mawa. Tu as mawa vraiment en déco. Cela ne va pas nous empêcher, il y a solo là. Cela ne va pas nous empêcher, il y a Robin Bandiko. Surtout beta ma solo, Obin Bolinga Ningi. Et ça période, il y a matanga, mais du moins. Na ne tienne. Nana motomoko bolingara mingi. Vous découvrirez tout à l'heure. Donc voilà, faites confiance à la chaîne chez Biso Télévision. Faites confiance à notre patron, la personne qui chapeaute Chic Moukadi. Faites confiance à Chic Moukadi. Comprenez, hein? Bande comme ça, baza. On dirait compliqué, mais du moins, on a sanctionné. Bon, on peut après mission, ma combo de Kéra. Donc, des voisins en qui je m'en vais directement dire Mbote, bonjour. Bonjour, bonsoir. Abandeko bazota la vie. Ndeka écouter Liban. Ndeka écouter Liban. Parce qu'on a tant de temps opéra bon. Vrai Zoba. Olivia. Boni. Ouais, nous avons ça grâce. Ça va? Ça va, mais avec beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets? Mais oui, parce que... Regrets? Bitumba leke belé. Babundisi yo. Bitumba spirituel surtout, bitumba physique. Okiti, au sali taille, ngazo kola kita lo kwa pe sans ayi. Taille, au sali taille mais à volonté na yote. Ni nzala. Ba comédien Congo buluba ka. Il était nazaki empoisonné. Oui ba raté hein. Il est posé empoisonné. Oui, nazaki empoisonné. Liste ya moulaï hein. Mais mouton a tiré la poison, poison. Mais on dirait na milieu ba comédien aux aura trotté hein. On dirait tu t'abstiens na ba ndeko. Na banda wana te, mais on dirait taille na yo est intéressé biso et puis ouais, même bato bazotala ba yebi que mabanza za moi mbinga. Wana to matama moi libumu. Matama mais tala ndenge ba libumu ngonyo se sili. Kimbinge sili na uti penza na uti penza pembe na liwa mais Dieu est bon, Monique quand même la télé mi boule. Le quoi to bandia to kotaka mbala mo wana vraiment la bouquet bimeni eleki. Qu'est-ce qui s'est passé? Yo ebi mutati le poison toté. Non, la tiré le yeba été. Oui, bien qu'on a poison. Bon, c'était année passée, hein, année passée. C'est depuis l'année passée. Depuis l'année passée. Donc on a besoin que tambola boisa miracle dans un témoignage. Depuis l'année passée. Les autres commis, tension comme mata, motema moto, gorge moto, libumu. Oh. Mutu pas si tension la journée, moi comme boiro matanga taba 3 ou 4 fois. Oh. Ouais. Et puis, on a fait un oreille batté parce que le gars a muta makila mingi. Nazara même donateur na Omeko, ils ont ma tété na Omeza, ex-Omeza. Ex-Omeza. Alors, ils ont souvent balongola biso makila après 3 mois. So comme il y a 4 5 mois qui étaient on a comme mutaba vertige. On a la ganze ka yango hein. La ganze yango na bi mais na ba tension oyo est-ce que ça ra yango. Na ba ndo tambola pe na ba hôpitaux. Ka ba malaria ba typhoïde des hormones na koti ba radio. Na ke na même petit hôpital à maman Olive. Na ke na ngamo sanke na senga li suivi sanke na ngamo la frais non personnel. La frais non personnel. Mais c'est trop cher hein. Ouais, mais la santé n'a pas de prix.
Au fouti na mbongo na moko. Mbongo na moko na fouti na sali ba radio nyonso. Ba radio nyonso, ba examen nyonso. Isimbite. Iloko isati. Oba ndeni ya poisson. Na yo kutana na mosala nzambe moto za l'église moko malongwa. Akenda ko sala pe église na ye. Na kutana na ye ba kota terminer sikuni za ba 19h. Yo do mona ngate ngam na mona ki. Tana moni na bi. Pasteur, bonsoir. Abalu Katalinga. Oh, frère Blaise, Boni. Abina, mais ils ont un poison. Direct. Direct. Kabo ende na oloba. Oh. On a poison. Et. Le mama sur le pasteur, avec qui ça là non. Est-ce que ils allaient avant les cas dans les médias parce qu'après. Avant les cas dans les médias. Ah d'accord. On a avant les cas dans les médias, on a ebina nous teke na za poison. Ça le bongo. Na ye na beteli fiancé nanga. Ah, Blaise m'a bien fiancé. Oui, mais naza mobali. Tokoyeba maman, tokoyeba maman. Est-ce que tokoyeba maman? Eza otoyo karaté. Parce que toyo kara. Oyo kara wana raé. Tout le monde a rappelé. Je peux citer le nom? Ah non, t'as raconté. Ah maman, je t'aime. Oh là là. Na officialisé maramonde wana to do ye. Ye wana kaka. Ah olongi ya. Moi ça mouindo. Vraiment. Moi ça mouindo. Ba quiz. Na vimba taille. Oh là là. C'était la mine le sous. Et mon commissaire. Oh là là. Maman on t'aime bien. Vraiment. Après bon on a bêta qui on cara hein. A bêti cara surtout le gars qui va moment moko ba corona pays ma ba on a ça non test pas corona. A qui peut corona na stade de martyr on a corona yati. Mais est-ce que vous avez vacciné? Parce qu'avant vous autre qui est. Ouais. Est-ce que poison on est avant est? Avant est ou après? Avant est. Mais bino okena est babi kuna pe moto so tamboli mbilinga olingi mwasi ya moto. Ozui likambo ya moto eza compliqué na est. Makambo mo komi partout eza na STT. Et comme nango partout hein. Parce que biso etango to yoki ezaki ezo na est. Est-ce que Blaise Mabada qu'est-ce qui prouve que vous avez poison A? Parce que vous na est. Bon, na jupe bandeko bazongi ngana oki ba news na yo na nango hein. Bandeko bazongi pomba météo et des autres bazongi yo tikali. Na Jobek. Non, problème est ça. Et puis tu es fiancé, toi qui es la fiancée, toi qui es là moko. Na za okengela o. Puis de 3 mois. Ça 6 mois. 6 mois. Ngabe dans les bêtises 6 mois. Donc les arrêts qui poison. Abstinence. Et te bonga na kipa ipo na mambo. Na te santé zaki non bien te. Ndakuno sai mambo na te. Te. Occupé mambo ondeni. Ezaka soke ye douche kaka savon, ezaka bon les anzela. C'est la savon. Nga buka na te. Na yebi ça peut fiancé nanga. Ba ola ça ba tugia. Na ke depa ya kuluka basa ndumba banini donc poison savon. La sugar na mara. L'invité mais comprenez-moi les boss. Chic. C'est ça la réalité. Nous voilà c'est ça. Vie en ngona. Tenga expliquer boss na comprendre que siko sali 6 mois libanda. Siko yo ozonga. Moi si na tuno papa est-ce que soit qui moi cité kuna yo bien soit quitté. Soit tuno boba non ça ndeni yo expliquer ni. Je vais expliquer merni. Savon. Ah bien. Mais rappelle vrai savon. Savon quoi? Et là ma solo pe normal tranquille. Oh, tranquille. Savon là yo boule mer. O tcheka image à mère quand. Donc savon peut son comme ma mère. Peut son comme ma mère. Bon le roi to mais là on a été nos chaîne nous va responsable de ça l'équipe. Vraiment. Ma micro va comprendre. Ba mikende ba. Ba mikende ba guider ba. Ah. Donc c'est-à-dire tant que ça mi bongo. Maman moko yo benga na poto na bossa numéro maman na soka zolanda biso vraiment za mosali na Nzambe a tindela nga so numéro na ye. Non, pardon papa. Maman. Tu es toi maman hein? Pour dans soit qui message pas 3 basali na Nzambe. Oh là là, OK. Pas mi balé ça qui papa. Azana France. Il y a le bosso papa pasteur, il y a mi balé pe papa. Il y a souka des aki maman. OK. Il y a mi balé azana France na bungsa numéro na ye na bossa ni pe na komo so zolanda nga. Ah, mais quand un peu. Maman, à travers cette émission, biso to tala ma partout, tala babonné béré maman. Papa. So repéré vrai zoba. Blaise Mabanda. Nzambe tala lelo message au pesa qui tala ndenge makambango qui vraiment ça fait mal. Donc kokisami, boni. Kokisami. Papa wana bengi nga lobi na nga wana Blaise Mabanda nga na biwi. Abi na loti ndoto kutabi nzamba talisi nga okufi. Oh. Okufi bato bazolela. Wana este.
Moi na poto abenga na téléphone. Ya benga azangi na poto, yo na est. Avant que est. Avant que est. OK. Ado kufi bato bazolela na bimi na tuni mais problème ni babi mabanza kufi na poison. Ya bina na sala keba. Na banzilo tambolaka. OK. Zuka wana ngesi na toujours j'ai message ya pasteur to kotani na nzela. Na terminus. De comme 200 personnes. Voilà. Après maman ne aye ko benga nga maman wana sko aza awa. Aza prophétesse mais à sa prière pour la petite nanga moko aza na France Daniel Makabi na pesi mbote. Ba prière na yesko maman ngo ayebinga na sima petit wana. OK. Ni na boka ka petit nanga wana ayebike na boka ka ye. Nde maman ngo abengi petit nanga na bi pera numéro ya comédien na boka ka ye na message mo pona ye. Message comédien. Il y a un message en. Il y a poison. Ça veut dire qu'on a limité la donc une victoire. Arrête à taxi abengi ayebsinga mamba poison. Et des non, moi, au délégation, je me douté. Si on a douté pour l'année, parce que petite sœur, la ligne a sa prophétesse. Le Yémaramou, tu es comme il a vu son famille, il y a le barango déjà avant. Donc, pendant tu te disais, comment est-ce qu'il y a Monique? Il y a Monique, il y a Monique. Ok. Et puis, tant que tu vas au Belanga, on a zoé bisapé. Il y a le Binganza, mais il y a Monique. Il y a Monique. Il y a la publicité, il y a le centre Moko na Pongabi. Na imprimerie de la cité. Centre moi ba Camerounais ba yaki ba ina ba pareil ba ni. Na komi wana tu ba no solo no ba pareil oyo baza ko expliquer o soko simia on a le bogo boye nzoto no bimi na ordinateur bazo la tisa ba normali o isa na kazi nga bolo ko ba bisinga mamba poison na mekanan. Ay bu sala nga ba simbi pa batali. Surtout ba tali ba moni nzoto na ngeza ya kabona deux koto makile zoto mo normal koto moko makile ta mo normalité. Oh. Ba bina on a publicité on go la bango to penze mona ki bongo ezalaki to ngala ke poto solo ma pub yana lobi oh ça la minute za publicité on la bango to publicité te on a tango to kombo na bango te d'accord publicité te ngala bandi ko checker siko ba pareil yango na yebisi bango pe makambo te ba message à poison na bi na checker ngana na nzoto pour avoir confirmation OK to ba tali ba bi bon ba fait oyo ezaka mingi so imutanga na poison. Oh là là. Mais quand on a côté ça, pour ça ça tester il y a poison. Comprenez ma kambezala. Ndena yeko benga sikoyo muninga na moko boye azana kisangani. OK. Yepe ba poisonna kaye mais ba traiter est-ce qu'on a docteur mo docteur ngazaki na kishasa. OK. Na benga na bitala boy. Pesa na numéro docteur no. Docteur ya kuna. Docteur azana kisangani ma azalaki siko na kishasa. Ah d'accord. Muninga ngwa zupe numéro a pesinga eta ngana bengi ye docteur ngwa lobi ngala sina zongi déjà kisangani mais nazo tindu pa ya batu nanga okende kona ba o bazali sur place na Kishasa na kei ba checker ngai pour azo esali ba bande traitement non ba no traitement te ba checker nanu pour azo esali tango moni poison bengi ye siko ba yebisi réaction na yo mona moto tango moni poison anzoto iloko liboso na raisonnaki nanu ezalaki namoni mbala moko na image ya liwa ndenge ezalaka ouais. Et puis namoni image ya liwa namoni ke eza ya mama bana nga parce que bana naza na bango na ndako mama na bango akufa. Oh là là. Namoni nanu ndenge mama bana nga akufaki na raisonner siko maloba bana koloba na nga ava kufa mwana nga mobali ya mibale gradi azaka muke abina nga Blaise nga na okufa mais wana ndoto ba illusion en fait ba illusion na ozomona. C'est-à-dire ma message à l'Oban avant Koufa. OK. Abi Blaise nga na Koufa. Bénédicte moi na liboso. Abi Azaranaye moi sans foutiste. Mais Gradi azaka un peu timide. Vraiment batela moi na bana au bien. On a kei. Na bona ma mission etambona mission nao. Bon, ça fait mal. Ça fait mal aussi, oui. Émission au Rosala. Émission ça comme un témoignage. Mais malheureusement, comme le cycle en a mais continuons, c'est pas grave. OK. Comprenez, hein, très cher ami internaute. Émission ça plein des émotions. Tout bandion balamo bon. Comprenez-nous et puis voilà. Vas-y. Et ça là qui passe parce que makamaloba na nga yango pe makam la vivre. Alobi ozono moi si mususu mais parce que moi c'est moi olina bana bana ebele bakoma ba phaseur na ma histoire aboy na bana ko fortifier ka tala ka état zalaki
parce qu'on a moni image wana mbala moko yelingai parce qu'on a mona ke ngape nazo kufa OK bana bautika na bando sasiko nzambe la binzambe mama ya bano yo zoye parce qu'on ngape na kende bano bautika la koma parce que ngamoko vivant o bunda na mona ndenge na bana bazo souffrir pour ngato mama bana ngana kufi na zo mwasi mususu obalaki na zo mwasi mususu OK mwasi na mona ndenge nini bana wana ba souffra ndeni mwasi wana anyoko na bana na misu nanga na mwana nga kimandaku wa mobali wana kimandaku mama bana wana bengana mwana wana sala 4 jours libanda mwana lala libanda mwana na âge ya 8 ans. Tu étais où? Dis-moi ça. Dans la voyage qui n'a que Pointe-Noire na tiki ba na Brazzaville mwana kandi za mwana sali likambo boye mama bando gangele mwana kimi na balabala c'est soko yawa na ko boma yo le taka mwana mwana kimi alala 4 jours libanda mwana wana nzambe kama takotela ki akeko luka la police mwana ya âge à 8 ans akeko luka la police laisse ma bande au jour d'aujourd'hui azana bana boni 4 Blaise ndo zavandi wana na kiti na biso ya chebiso télévision que za bana 4 combien de filles combien de garçons 2 garçons 2 filles faut ça tolobite ya Blaise babanda kufa vrezo bana lingari mingi ndingaza la aumela Moussa na epende ke liboso mais to ba parce que après ils allaient comment 10 12 non ngai na wana na no ba makila na ngati ngata na botina mutali boma na ondima jusqu'au jour d'aujourd'hui tu as 4 enfants bazaka 4 et après tokoba na balité tokoba après liwe maman mwana après poison voilà na moni image wana puis na sali na milobeli bongo siko na mutema après na minute otaka maman na komi sans fautiste. OK. Ah oui bon. So nzamba osepelaka. So nzamba osepelaka bano batika bakoma ba phaser. Asaga oyamoni. OK. Ngai donc je m'en fous. Nazongi na ngapenda ko. Na vandi si bana nga na yesi bango. Abinde na zabwe na zana poison. So nzamba osepelaka kufa. Na okufa. C'est ça. Mais le quoi nzamba ba orphelin. Donc c'est que il m'a remplacé pour nos beaucoup la bino. Il y a un problème était na tei o mobile pour que atika la ko sunga bande ko na ye na tei bango et puis to sali prière to bani na sopo sala ba prière docteur wana bino bon le quoi ngala zana kisangani awa yo tinda ka mbongo ngana tindelo ba kisi et puis na peso boria. Na peso boria attention ouais. Na tindi pe mbongo atindi ba kisi. Et comme Kinshasa. Et comme Kinshasa. Au bandit qui a cure. Au bandit pe traitement. Ça marche. Oui, na mona qui un peu changement parce que neti nazaki so na tamboli distance ka moké na komoka pe ma mukuse. OK. So bato batali ba dernière gag nanga. Ba mona nga na ba ko vibrer les sous ndenge zaki penzaki. Na leso na jouer ni na ninga na ninga obi nga na vibraka. Na ko kali surtout mona pema et kominga mukuse moteme ko beka mbangu mbangu. Et quand on a bandi premier traitement na ye motema etiki robeta et puis pema pe ezongi un peu normal tension et bané ko continuer kaka na ba vertige ainsi de suite na continuer qui se sili moi libumu ba douleur etikala na libumu. OK na bengi suye na bisie siko na yoki moi normal mais ba douleur la libumu ezaka atindi su kisi mususu abie sukola na meli su kisi wana libumu pe sili na ngopasi nzoto pe ezongi mwa makasi mais après moi ba normali moko nazo yoka kaka après tant que malamu mingi tant que comme moi bien ozongeli que ba spectacle na yo parce que on a beaucoup plus humoriste one man show nazongeli pe ba tournage moi ba spectacle ba ko mona nga yango moni bato ba ko ma oloba bato ba na douter nango ko ça ki nga na moni ba wi fait azoko ça quoi ça vous avez le kuta vraiment pourquoi maman nga naza musala musuna sala raté ka théâtre ne aller sa bana natangisa bana wana na olesa ba famille pauvre donc attendre autres za makasité mais soki naza na cop moko boye oyo nabi ke pesa moi 10 francs nazo fonctionner ke ndeko sala yango ka po bana bazwa kolia malgré docteur utabela ngo faut zo repos maintenant na okoka kozwa repote so kozwi repos bana ba olia ndeko futa ndako ba to koma siko Blaise Mabanda nga na ebité avant bobima na ba frontière nyonso na ebité est-ce que ministère ya culture et art ayeba ke comédien moko kobima to ele grandeur ni na domaine wana bon la logique selon mibeko ezaka il faut
bon besoin autorisation na ministère de la culture bon foot à moi moi il moi mo foot en bon sur tant que bimara c'est pas problème mais ministère on a pas besoin que ça moi le komoko parce que la personne que je sais ya modé na sola na ye a une rata voyage moi à Brazzaville là parce que babi nanga yo zo bimandenge ministère de la culture surtout ba Brazzaville de betela ngo c'était mais en tout cas ils ont reçu $70 na mettre sur matin surtout on peut ça 70 une fois la kenda à Brazzaville en retour ils ont ministère de la culture ça n'est le roté a tous un problème italien tout est-ce que ba yeba que comédien moko songolo par la baisse ma bande za wana ba yeba est-ce que y a un bata ministère on a ba yebi nanu nombre ba comédien tous na kati so mo futa mboko ndeni vous êtes tellement naïf mo futa ndeni mais be kwa mboka ti mais be kwa mboka za ka biso ndeto tos donc vous êtes obligé à repayer sa mbongo ba droit ba devoir ba ligi biso to ça mais ba droit exact ba assurance médicale tous na ngote ndi na zabu na autre chose non traité oh mais ba assurance tous na ngote ouais mais président Bodo président assurance médicale na Congo biso ba artiste tous na maman Denise Azora bino mais maman Denise Azora ministre a une partie hein azape ministre té alors selon ça na bato ya zwa na bato ya zwa ke ndambu azi bato ndambu na bolingo kaka ya kosunga mais ali makambo l'état ndé les baba ni ça ke ndambu tika ndambu parce que ça ils musa na été c'est que toi ma ça sungi ka ndambu c'est toi quand bato mususu yo se retrouver na kati tu te dis quoi yo mo mi lo bani na commune na niveau na te to tricage to mi lo bani na ba administrateur akuna na nunga na yebani ko leka baon je m'abanda parce que toko ke na yo to ke na yo intérêt wana vraiment to ke na yo na Ituri to ke na Ituri na bo tanga ba komba ba vie pour ba bana za impoli mais to ke na Ituri ba tuni Blaise Mabanza otuni na kombo vie moko oyo yebi parmi ba administrateur ya kuna ba yebi bangote bah tu n'as pas un catcher. Là c'est que j'ai sali. Ah bien que là on a mangé à député. Arrivé ma deux mangé à député. Donc babiso ba Blaise Mabanza. C'est bien kuna. Ngana iba ni Congo mobimba. So la province oyo bino boye biku to monde comme 24 heures. So on a fait masumu na iba kuna. Ngana nani? Vie masumu, papa masumu. Papa masumu ba ebiete. Ah. Ba ebiete. Blaise Mabanza. Président Masumu ya oya mkondo wa comédien tu te ba ebiete NTPC ba ebiete ba ebiete ya solo wana tam sukutu ba comédien kuna peso bazali na kata NTPC po NTPC ngo na Kinshasa ya ba comédien no sa Congo mais suka kana Kinshasa kuna bazala yo oza membre ya NTPC te na membre kuna te suko mais ibani te président Lombe kuna ba ebiete papa oyo ke bino misa soma be après to titre comme o donc président Lombe Faustin Soukari wana za vie na ngana ya famille na esa ebande ebanite ba ebiete na ndenga mabete ça alors na ndenga mabete na ndenge ke oye otuni ba public ba landa ba bibiki ngani ba ebiete poza ba tope na tuna ki ba ebi ba bon d'accord c'est pas grave maman Belleville maman Sila Bissal parce que en tout cas na Kinshasa na poto partout Sila Belleville ba ebiete Gabriel ba ebié maman Belleville ba ebiete te ba ebiete Gabriel ba ebié et bakata ba ebié na ko sera mutu makambo te moi je ka so tuni et puis mutu si poisson na nzoto alobane lokuta te bino pe ba émission photo kita este te ata bokete o saka ta ba pelle bo sala émission ko analyse moko bo benga bato bazana este bo ando tuna ka bango ba ebite lianza ba ebié na tuna Aïda na tuni bo Aïda to ebié mon papa Chic Mukadi ayoka biso prochainement tout ça ngala préféré la route descente ouais ya jo boete j'entends Mukadi prochainement tout ça vraiment descente sur le terrain to kanani ezana ndenge ba bete ezana ndenge ke ba vie so kuna ba pede nada ba brifi ba lité ya kanda ba bikisi bango ba yebi bango ah OK siko analyse na sali eza nini eza YouTube nde sali que bato bele ba yeba ko puis YouTube bango bato ba yeba ni kuna mingi eza biso bato ba buzoba buzoba c'est-à-dire quoi bato to skate bato to ba gag mo buzoba donc c'est trop comique nde ba yebi bino voilà. Oh moi tu vois moi Lombe bana loka bon ba kipa na bango makambo ba gag bango ba yebi masumo ba président Bodo ba kipa na bango ngote en tout cas on moni
tu pas kuna bazo yeba penza te. En tout cas. Mais baza ba vieux baza bato ba bomba fungola nzela biso to landaka. Et nous ba teke so biso ba biso kuna c'est que toza plus que ba vieux. Mais ça qui est na cadre kaka bo biso to ke YouTube mingi to côté YouTube. Voilà donc. Et bien ba bozo ba na papa gago ya na peut se comprendre gaga. Oyo betaki ya bozo ba na. O nga linga mingi système. Et où taki wa Mukinza. Justin Boulungu, MCT Image. À tout seigneur, tout honneur. Je te salue. Hein? MCT Image. En tout cas, tout bas en Europe. Tout bas en Europe, faites confiance à la grande équipe de MCT Image. Justin Boulungu, on a eu un clip. Anniversaire, photo shooting. On a eu un mobile à Robomao. Justin Boulungu sans hydroquinone. Là. Moukeba, je te salue. Hein? Ouais, et ça va bien. Si bana, batapoto là toujours ba 8 total na bana. Tant on bete lo bon. Bon batapoto ba limbisanga na expliquant ba ndenge nyonso mais belé va comprendre nga monsieur peut comprendre nga té. Bete lo. Moni par exemple fesse. Moni fesse. Fesse na langue ni. Na français. Ah moi té l'équipe bien. Le papa so quand on la bana. Ça passe hein. Ça passe. Mais solo bien on a lingala et comme ma bête na bête ngote habita que solo bien on a lingala et comme ma bête on a évité ça langue des amants sinon yo bête il faut mettre la systématique bon la lingala pour rôle mon pépé au bon nga linga mon pépé asima parce que neti na ba ituri kuna ba benga ngo na lingala ba benga ngo kombo na te ba benga ngo lisembe dans système lisembe dans une pète kuna voilà tant on a que kuna na za comédie mon loba soki lycée c'est moko loba moto akoko changer caleçon mais boro ba changer en côté na beton sur la lingala bon ba yeba te lisembe oko changer caleçon mais lisembe ba changer en côté et les canons peu normal OK vous comprenez donc il y a problème que langue na biso des pauvre c'est ça pauvre merci va même ba comédie dans la salle wala so to commission en anglais ba to ba mona bêtise. Merci vous avez compris. Cette fois-ci, tu as la rende bon baling. En tout cas, Andini, c'est pour te garantir après de nous bolingoana. Tu comprends ma plaisance. Ceux qui n'a blessé qui binu zaki ma bebo limbisa. Balimbisa. Mais attends qu'on. La garantie pour comprendre nga. Mais ba plaignyo so mo na. Ole ngombo, ile chaîne na yo, na chaîne mutu mususu. Na chaîne nga. OK, ole qu'on là hein. Yango bana ba otanga classe. En tout cas. Ba plein so côté na YouTube moni ba plaignyo so ba explore na sali na est et ça pour na ba vidéo wana. En tout cas, Blaise Mabanda na tsika na des questions, en tout cas ezaka mi balé. Moi konango eza beaucoup famille Blaise Mabanda. Qu'est-ce qui se passe? Ba comédien tout monde a bino bona ba en tout cas beaucoup na voiture malonga, beaucoup la tamalamu tout et tout, mais suka nango to beaucoup kufa ezalaka to beli ba konzamboka. So montazuli kama mutabeli ba konzamboka. Entre autres besoin appeler le matanga. Na besoin appeler le matanga ndiko na bino. Leki na ya moi si Diana. Et puis vous on dirait sika moko hein. Te to ute sika moko te. Diana Pléiade. Nga uta Pléiade te. Nga la Pléiade na zaka collaborateur. Aux acteurs à Massebe Toté. Té, Massebe dans l'acteur nanga. Quand za l'acteur à Massebe te. Tango le balikambo, do baka papa nanga. Bon, ce qui na la pandai peut-être pourtant mususu bondima. Bande ko ba ota biso wana nde bandima yo po biso to wana likambo ko bate. Po muto afuta ngape mbongo azapete. Muto pa lo bate loko lo baki ngote ba poso so mbongo te. Massebe azala vice-président ya groupe nanga. Deux la président Pléiade groupe Pléiade on a Pléiade de Salamité Pléiade de Salamité on bangonde balongwe pana ngaza ki Massebe puissance na potopoto je connais potopoto azaka secrétaire ya groupe Massebe vice-président puissance azaka acteur simple quand on a longoli Massebe vice-président Massebe akobi acteur simple puissance n'a remplacé Massebe c'est pas possible comme vice-président malheureusement to comme na suka nzambe masala ki to boye to ga mwezi kama mususu exclusivité mais to zwango même ping pong ping pong mon président to zongisa ye abeta biso lisolo anyata penza na kote na Diana ataka Diana ekoleka mbutu ya Gabi excuse-moi Olivier otobe ya yati t'as vu qu'est-ce qui se passe aboyango ya Gabi ya Gabi vous êtes que so benye ya Gabi maman chaque pe
entre les comédiens. Poison. Babina moto abeli sida, beaucoup c'est le poison, Caleb Tukibana, Yomoko, Diana Koufi balobi balingaki mobile. Na évité, on ne sait pas les kana. Doyen, Mukolo, na musana ngolbani. OK. Bon, au moni dingue balo barabi belobaka derrière chaque chose il y a un esprit. Na radio va comédie pour mon terre. So OK kuna ba problème. Si tu ngandi na za okonda boy. So OK kuna lizuta mo bima kaka babi. Comment pas nani? Vous avez un médecin pour nous. Quand vous êtes un comédien, vous créez un problème. Oh, il y a un saranate. Mais c'est grave. Ça déjà. Si tu as un sous réunion, on a tali babi sili. Tu as un loba, tu as un petit sabbat, on se baba qui. Tu as un mori fokenda. Pour moi, on ça va. Bon, habite sur babé. Mère na bengote. Na habite sur babé ngai baninga msuba fina kaka mais nano. Jusqu'à là habiter. Maman bengangate. Mais on a bien on sait que la macaille c'est ta maman Denise sur la bonne on ça musala makasi pour na mboka vraiment toujours défendre mboka et puis drapeau moi récompense né tous na bon mo iboye et on ça bien makasi est-ce que tu as sur caméra wana ouais et puis ça mauvais souvenir il y a musala o et puis ça au passe oh lela oh le bas vraiment fan de lobby est-ce que na continuer ton atika et habité mauvais souvenir na ngana musalo eza nalandaka acteur nanga moko na kingasani akufelaka papa tokei ngai na tozalaki na 4 personnes ngai na 2 filles na garçon moko adresse bapesa ye biso esika ebembe ezalaki tobandi koluka yango mpo tokendaka ba 20 heures toluki adresse wana ezalaki na kati mpenza totikali omona ebembe wana te mais na kati ya veni tobanda oleka tomonaki ebembe moko ya papa moko mpe akufaki wana ntanto to tuni wana babi wana te biso tokiti ntina se toke koluka oyo tobandaki koluka tomoni yango te lokola heure eleki tokomi ba 23 heures totala sikoyo tose retrouve na kingasani na kati kingasani na suka moye tobima lisusu ti prince eza te tobi bon tolala na biso ata na ebembe oyo tolekaki wana komisa na ntongo tokende kolala tolali na ebembe wana ba 3 heures mbule bandi bato fo bakima siko na kati ya bandako biso mpe tolandi kaka mouvement bato bakima na kati ya ndako biso mpe tokoti kaka tomeka kolala kaka moke boye ba 4 heures balamusi bolamuka nini o chaînette ya or ebungi awa chaînette ya or ebungi babandi kofuye bato wana babandi kofuye chaînette ya or emonani te babandi siko koidentifie bato bazalaki wana yo olandaki nani onga nalandaki motu boye yo olandaki nani ekomi na tour na biso bino olandaki nani biso tobanda oluka ebembe e acteur na somo akufa ye tomoni ti yango tobi tolala kaka babiei seke bino babiyebi bakontrole biso mbongo chaînette eza te babandi kobeta biso balongo biso bilamba totikali motakala siko ngai président ya groupe na acteur na nga mobali na bana basi na regretaka eloko esala nga mpasi pekose eza sikoyo bafille wana batikali kobénéficier te parce que on ezalaki bamoment groupe ezosouffrir nano bafille yango balongwa faki babénéficier lelo ndenge groupe lelo makambo ekoma opesa nde babetaka bino po talaka imaginez-vous mwana mwasi aza na règle te mais batie misapi mwana mwasi arégler sur place baolukaka chaînette on est devant la caméra devant la non ezali te nazobeta témoignage vrai Dieu me voit ok ezali histoire vraie babimisa chaînette baluka chaînette bajeune garçon bazo esala pasi nayokela bana wana mawa atika théâtre asala théâtre batika théâtre malheureusement ngai mokongo epolaki na fimbu baye na bapine po batumba biso moto monde na ba 4 wana mwa bato bakomola muka baoke misala basoda pe baola muka baoke misala nde baye ko sauver biso ba même na la police vraiment souvenir wana eza mauvais souvenir na nga na bosa na rango te et puis souvenir ami baleza ka ndenge ba na nga na rakisa musala ba wanga na nga neti nani so bango nyonso ba masebe moko masebe bo masebe na master ya moko za randimi ya mwa boy nani c'est boza ya moko place à mela mona oh père na biso beza mais soyez une émission boya le bien wanga et puis bon pa wanga na ngai mutandima nga papa ba célibataire ba benga na soki professeur ba célibataire ba sa na neveu oui voilà pe moi nanga
Ouais, mbuta basi bazaya moko soka baye au monde à reconnaître. O pe na père na ngai. Moko so côté pe face. Jamais on abîme pas mototé. OK. Donc voilà. Mais bah petit. Mais on c'est bien. Ping pong pas wana. Au ping pong. Le président ba célébrer. Yoza kokwa pomba. Na kokwa pomba. Yoza fa jana pomba yebi wa koko na ye. Ayebi. Na o sala une émission to tourner makambo. Pomba je te salue. Prochainement pomba on a dit biso. Prochainement ngana. Style wana libandi azala ngo ngape mina pesa yango. Ah d'accord. On attend jouer pas mettre pas na jouer na libandi wana. Ah d'accord. Donc voilà, tout ça va bien. Malgré travailler na Gilles Bafon, bino bandan zonding, ozo ba mbongo ba bio zaka bobulo basi et lelo se retrouva Pierre Elo Rezate. Ba tala ku tunde Elo Rezala ité. Babi sera bofta ba terre ba. Tala ku tunde to sala logo té to sala rien. De salarié donc tant on a des makamezaki na ki vrezo bande au yebi peye na ki vrezo bande na yebi sikoyo ke luka lupongo ezala ba mikande belé ezala ba testation ezala makambe belé de saka buka luponga na bule buka lupongo ezala kaka mo papier moko donc ki vrezo bande makambe le quoi to comme na suka na yebi te un mot de la fin pour na lelo parce que to zo lisusu en tout cas oza ba dossier photo fungoza kwa nzoko so to bina moko moto lia yo e simba te 30 ans de carrière artistique na obeli na théâtre de 1990. Ça doit se fêter. 30 ans. 30 ans de carrière. Vous en avez âge? Nous avons 43 ans. Et regardez. Mais regardez, ça y est, c'est bon, tranquille. J'habitais, mot de la fin pour l'émission à Lelo, un mot pour la Chebiso Télévision. Matanga Goleka, Urobabandono, ba comédienne, Mbilinga Mingue Osala. Gabriel a été. Christian Chogakuda Lobi, Ndego Fifinda, Lingara Mobala, Diana Te, Diana Koto, donc, Naibi. Bon, faut comprendre que YouTube et puis na makambo nango et bilo musupe ba créer ka lokuta po émission ça l'état là ma au moins la dame sur le réseau nango te créer ka kambe tu makambo la dit ça bétail créer ka rapo et ningi ça ka ba yo linga da comédienne non te linga comédienne te mafia théâtre ah et belé hein que ça le bien sur le bon le lokuta ni dit ça ba bon le lokuta Olobini ka beti yango petala ma émission pour ça makambo solo eza makambo biso mona conscience na biso to yebi que solo mais ce que bika ndeza la game ah yo ndeni makambo palo ki bimisa donc ma bepo bimisi libanda OK mais eza makambo solo yo bimana ai belé mort mi ba emisa ça tangi makomba ça mabe hein ça bon mabe au déranger ba dédicace no suka po ya Jonathan Mukadi nous fait signe que on est vraiment arrivé à la fin na za suna batu bena poto te batu poto bele ba box ba box ayo mais ba bêtise mingi kasi te za kande soki mikolo nozo pomper ba et puis trop est dis kuna na sali tembele trop est este ba prêtre ba zape belé kasi boka ba prêtre este biso chez biso télévision partout nga mais saka ke bata poto nde sikoyo bango balinga ko vibraka o salaka de temps à temps ba mona ba biloko asika mais tant au moins le quoi na bango tourner te ba mettre biso tina kasese tina ruchuru tina partout hein so kuna gaz ezana makasi kuna gaz ezana makasi pour la nipo ba ya mabiloko na retard OK poto eloko bimile lo sala ki bango dédicace en tout cas Jonathan habite ici tout balinganga en tout cas na pesimino mboto na kin na minute yo santé tu bandi reprendre déjà nazo reprendre ba gag vrezo ba kalaté ozo indi sur YouTube en tout cas ouais merci Nabino et puis na Biso Télévision en tout cas émission moko très classe caméraman na biso comme ya Jonathan Mukadi ya Jo Jonathan Masokomboa merci à Ya Jo Mukadi merci à Blanche Mabanza d'avoir été le nôtre fidèles téléspectateurs je vous aime beaucoup en tout cas merci hein Yarozalawana merci ça fait plaisir de fois aux fans de Oro et Bagi Bato Bazar na Hôtel Abino donc voilà il y a Émile Bamba désiré que merci Yana awa awa il fait tout bunda bunda il va construire fait ça donc voilà am cette image Justin Boulungu en tout cas ba à Paris et si vous comprenez bobenga bo son numéro am cette image awa sala makamba malonga na ba Paris ou en France babié à sans frontières partout bobenga à Ozala donc voilà non Sidino je te fais des gros bisous. Yo ebi wa boka raoti Fabrice Dine mon grand frère chéri oh le boy bâton non libre ou ça non nini bientôt on comprend donc voilà
Moi, je suis arrivé à la fin. Hier, j'entends Moukadi derrière la caméra. Je te fais bisous. Merci Namoussala donc Boueto. Continue toujours. À mon boss, mon papa, le patron, Chic Moukadi, Tata Mapassa. Merci de m'avoir fait confiance. Yo Salinga confiance dans Chebiso Télévision. Restez branchés, scotchés sur Chebiso Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Témoignage. Maramba Mikolo. Donc voilà, je vous fais bisous. Allez, à la prochaine. Merci. Ciao. Papa Mapassa. Beaucoup de sales histoires, dans les mogons, la dalle dessous. En manque de car je roule un joint de bulle. Poto gère pas sa bouche quand il est sous. Descend de que font mes tous benda. Dolbendo, gère les veuches à Brenda. Dolviano, opère en 4 pépins. Le pépon, les cartes tous s'emballent ce soir. C'est le festin. Mentalité à la frappe. Déchirer le cœur n'est pas plus. Libérer mes frères au placard. Aime trop la taille qui ne peut pas se ranger. Pour les frérots toujours impliqués. C'est plus le sang tout court, c'est le sang de la veine. Sous sacoche gogo, lunettes Versace. Des histoires de quartier ça fait ralentir. Des drames, des larmes, des douleurs. Et quand tous les feux sont verts, ils sont prêts à tout même toucher ton âme. Ils ont rempli de vie si tu veux que je leur donne ma confiance. Pour compenser mes prises de risque, j'ai des doigts. Ce qui perd c'est fait péter la loi de la rue, respecte la loi. Alléluia, alléluia. 5 mais dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui t'a quand c'est la couleur du salaire. Des langues, des douleurs. J'ai dit des douleurs. J'espère qu'ils assistent du mal. Maman rose en douleur. Moi j'ai pas peur dealer, ça l'histoire des mères en pleurs. Histoire de mère en pleurs, on avance dans le geste, c'est pas pour faire plaire. Jamais à l'heure que des sales histoires. À nous la victoire, le temps lui passe, pas de cadeau, biscuit péché, tabac dans la tête, dans le Boudigo y'a pas d'âme. Des corps au sol, marée de sang, sans descente de port. En cas de descente, il faut rester fort. Dans le B, Christian Diary est mort. J'ai appuyé sur la gâchette, never got you, on dit que ça comme Qatar. Si mort si blessé, c'est moi la morte. Des taches de sang à façon sans mon blazer. Je me vois marcané comme dans la série, mais toujours en vie, yammer. Je porte le nom de ma rue, ainsi je me fais killer, je veux des affiches de moi. Histoire d'oseille au quartier violent comme les Koulouna. Je suis pas raw dans mon bed la night. Que puis-je faire pour eux? Je s'aligne mes ennemis. Dagouda, préparer les armes en position de tir. Pour compenser mes prises de risque, j'ai des doigts. Ce qui perd c'est fait péter la loi de la rue, respecte la loi. Alléluia, alléluia. 5 mais dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui t'a quand c'est la couleur du salaire. Des langues, des douleurs. J'ai dit des douleurs. J'espère qu'ils agissent du mal. Maman rose en douleur. Moi j'ai pas peur dealer, ça l'histoire des mères.